Maintenant, bon, même si ça m'a chargé, je pas Kofi. Kofi a rien nango. Kofi a icône. Mais et bien mine siko que non. Bino ndebo kela tisa mukumba wana yo pesa makanda. Bino bochaki vénéraire. Oui, tant déjà vieux abandaki kokumisa eloko wana. Fallait moko na bina bota courage alo ba vie kokota na jeu wana teza ba aventure. Afuta basela nga be mission. Non, boeza la raison des ala. To calmer, nani o calmer quand même Ken. Calmer Ken atomboka te na plateau. Na yebi ke Ken atomboka mabe atomboka te. Mama mila la butu baba. Aujourd'hui Archevêque. Na mona ka idor na ba interview na yo ezaka hors tribunal. Abandaka na phrase moko toza ba chroniqueur ya investigation. Na ba haute voix. Archevêque, na tête défi. Na tête défi. Je le dis à Biso na ba chroniqueur. Pour des brefs, te dis à comme la question de la rater. OK, tout on va c'est ma ramon. Pas me donner ça na TV. Très bien. Tout ça jeunesse à Congo ya. Te na olinga baba ndeko bino baba. Non, avec passé le baba donner des leçons. Pour dire quoi? Ata ba valide. Baba zoba abenga zoba. Ah bon? Babenga zoba. Babenga zoba. Yembo nda zana soba benga kiya. Tout na ngani. Na kuna système mutuana, asa émission na mutu. Moi briefing, aende otuna mutuana na tuno nini. En tout cas, même après ça, les jours suivants, on m'a appelé na Valdina Ken poto mera olobela mamango. Na boyi na okende. Bango kutu baleki nga, bango nde bolobaka ba danger na ba Serge Kambe. Baleki sa ba disque d'or à mabe. Ya mami la combien de disques d'or à recevoir na chaîne nationale. Chaîne nationale. Ba artiste ba na ba faux disque d'or eleki kuna. Yo ozongo lokamba. Na monde déjà tension déjà au komi kotomboka. Maintenant non, tu as pas vrai faux. Tu as pas en conclusion na kende na. Dans le baguma mbona te. Ngana banga bango te. Na lobeka. Mo ba komo mona net ba komo net ba mélanger vie na ba buzo ba mo ezanga sous-bassement. Net nga pena. Ba do ta biso. Na autre ba do caractériser je m'en fous. Non, t'as pas vu que. Ngai, na montu nani. Na neba do mo lo ba na orgueil mo be. Ngeta linga te je m'en fous. Journaliste ba lo ba wana ba komo ko checker toi wana ezalani. Personne. Ndaye ba kengo te. Pardon. Ko ba na VD donné ngumba. Tina muda suka ndaye ba kengo zate. Nga landi ba masa na biso msu ba sala ba émission yo critiquer biso. Banani wana to banani. Tozi ba Mumbaya, tozi ba Vincent tout ça. Ba sala ba émission. Na moni ba tribunal les commis sous yo critiquer biso ba tokendaki pa Kofi Olomide ke. Parce que ça péché grave. Yo kangamika wana. Mais oui, dans kangami wana parce que bon ni bo commissaire neti Kofi nda sale loko liboso o eza mabe. Tandis que ba disque d'or ba trophée belé to mona na mboko oyo. Eza ya bambata. Yekuta préciser te mais ebongo ezaka mutu a coopérer ake kuna pe ba remettre yepe ayeli biso awa disque d'or ya lokuta. Donc pour na yo artiste congolais bazo ba disque d'or ya solo te. Faut pas la biso awa na plateau to tiango na ngolo baké. Essence to tumba tous les disques d'or. Ba Fabregas bazo ba disque d'or. Nyoso na bi disque d'or nyoso to ezaka bazo ba disque d'or ya solo te. Disque d'or nyoso za na Kinshasa faut pas la biso na mesa o to tumba nyoso tout. Tu dois encore répondre dans l'émission parce que les lois n'ont pas temps à vérifier. On a répondu mutu moko. Ngaza na clair. Bato nyoso to ano ba ki sango ba hypocrite. Na clair. Oh, Kofi pas za mutu. Obi ba combien bato ba sala sans caméra. OK. Ba combien bato ba sala sans caméra. OK. So to bandolo. O a repesa nga kanda so ina bi makambu ne belé na ya pote na TV. Non, ce que tu as dit, c'est que tu as dit grave ezali. Talaka ke kwa Lumumba balongole en place wana ezali ke non visibilité à tout le monde. Tala erreur munene wesa mina na mboka. Donc ipona ngana oloba balongole en place wana place ke to ebité. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu
kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elambamaka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumbamaka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka baaktivité ya ndenge na ndenge lokola basoirée baanniversaire mariage conférence pe baaktivité mosusu ekoki kosalema awa ozotuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très bien, amis fidèles internautes, bienvenue sur nos antennes www.Africa Elengi. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Moi, c'est votre humble serviteur, Mike Lokamba. Le loto solo là, tout sauf rien. Nous avons beaucoup de sujets d'actualité oyo toko relater ango na niveau ya plateau na biso ya antenne ya Africa Elengi mais ekoleka pe lisusu na fimbu bien sûr avec Ken Piana oyo toyambi bango en complicité avec Aïdor Bokwala. Nous allons parler beaucoup de sujets. Mais l'actualité oyo eza dominante, il y a monsieur Koffi Olomide au bomonaki à la toile abandaki ko sepela en face na ezalaki bongo ba chroniqueur ya musique concernant étoile na Hollywood Boulevard au bomonaki ba image bino moko ndenge elekaki et par après boyebi congolais ndenge mesana na investigation batu bake sur le lieu ba côté ba investigation ba moniki ezalaki ba fausse étoile. Aujourd'hui toyeba ba nani batiaki Koffi Olomide na erreur, c'était les journalistes au bayaki devant ye ou bien près na ye, ou encore ezalaki j'ai oyo bango moko basanganaki avec le monsieur Koffi Olomide pour que balaksana ba meloman ou encore na ba fanatique que Koffi Olomide ba honoré na niveau ya États-Unis. Sans plus tarder, nous sommes avec Ken Makizembe alobi lelo akoloba. Pour lelo tozomona ba analyse pe ekomi ko salama de part et d'autre. Bonjour Ken Piana de Ronanga, bonjour. Ouais, bonjour Mike Lokamba. Oui. Bonjour Aïdor. Oui. En tout cas, na pesina nous mbote belé na prophète Emmanuel Dodi. OK. Biso ba franchi tozo préparer le 16 juillet. Tokozala bongo beaucoup plus na Fikine. Place milulu minene ekozala. Na banda komba prophète Emmanuel Dodi. Po makambo nyonso na loba na bonzambe zala na kati. OK. Lokote zala mwa mingi te mais vérité nde zala ebele. Ya mona na chaka kombo ya prophète Emmanuel Dodi tant que serviteur ya monene ya Nzambe.
ya mboka na biso Congo. Très bien. On rappelle l'épisode date sur le bise et vous allez quand? Et vous allez le 16 juillet. Le 16 juillet. Na fikini wana. OK. Je pense biso nyoso to zala wana et ko sala toujours. Mais c'était prévu quand même prophète do diazala na Europe, na habité bo boanile na mona ki ozando ki no luka basala. Nous sommes nous maintenant. Eza annulé mais après événement le 16 juillet nde sikoyo makambo mususu ezali parce que nanu to préciser tes première mboka to comme deuxième qui tourner ça ya combien de pays nanu préciser ça nanté. Très bien. Bonjour Aïdor Bokwala. Archevêque de Kinshasa, déjà on a profité de l'occasion, on peut savoir d'abord félicitations, on a 100 000 abonnés. Ah waouh. Félicitations. Félicitations, 100 000 abonnés. Merci. On a profité de l'occasion, on a fait ça. Félicitations à l'équipe technique. Voilà. One way, one leader, one team, money talk, there's no life. Bon soldat, Richard était ça. Espé la Lyon, Shadrach Kakangai, Aïdor Bokwala, bateau bosser vraiment pour la Manique des jeunes, surtout bateau Kenny Piana, tout les gars, des flèches grâce à eux. Moi 10, moi 15 abonnés, Prophète Denis Lessi, tellement belé, Prophète Ngefa, donc vraiment félicitations à vous et puis bonjour à Kenny Piana Makizembe. Tout ça m'a rien que la vérité. Voilà, tout ça vraiment awa rien que la vérité. Ken Piana tozongi na yo, est-ce que lelo ko yebisa biso vérité parce que lelo mutu makala ekomi na likolo na yo. Est-ce que ozoyeba? Opelisi moto na kati internet. Ozoyeba? Non, toi qui na besoin question. Ozana besoin question. Nabi lelo ko le biso vérité. Non, lo ba vérité. Ko yebisa biso lelo ni le kaki. Non, ngana question nyoso to poser na capable ya ko répondre. Très bien. OK. Tokota na vif ya sujet na biso directement. Maye ningani. Balobi bo simbisi Koffi Olomide touche. Bato mususu balobi ezalaki kabal ou encore base bolinga ibosala. Oyebisa biso nanu c'était passé comment le jour là? Bokutanaki na Koffi Olomide ndengeni nana bengaki moninga parce que to monaki corporation il y a 4 personnes ou bien 5 je me trompe pas. OK. Boketi na mon fleuri. OK. D'abord bosangana ki ndenge nini comment ina niveau ya kosangana na bino ezalaki ndenge nini? Bon, premièrement, nous photos à la claire. Na tchai komba mosala nzambe liboso. Na koko sate. Téléphone na ngaso ba fongoli wana papa. Pesa so téléphone. Pesa téléphone pour ils à la télé. Pesa la télé que na bota vidéo. Oui. Na bota ke loko mo boy pona na memela Koffi ndenge ba journaliste ba mimoni ke bango baza mayele tout ça ko leka bato nyonso. Ba bibiso nde to che Koffi na nini na erreur. OK. Téléphone ezofongwa makala mingi te but il faut ba mona nanu Koffi Olomide atindela yenga vidéo moko na 5h du matin na 5h du matin. OK. Donc la gisi ke Koffi Olomide déjà na butu ba frappa qui est déjà boyebi ke Congo na biso ba frapper baza ya marque et tout bato musu ba frappaka bato na ndenge ya l'art mutu musu sa ko frapper yo lupangu. OK. Mutu mususa ko frapper moralement. Mutu musu ba ko elope frappe boy ba nyati lokamba frappe po lokamba be banana biso nyonso. Ba frappe wana nyonso tout soko za maele te ekota yo. OK. Donc je pense que Koffi aza mutal bosote anyatama frappe ya étoile. Frappe ya mbongo nazo comprendre. Ya nyatami pena frappe ya étoile. Ah frappe étoile. Donc OK. Donc aza vient na biso da na loba aza mutal bosote. Aza mutal bosote akutani na frappe ya makambo. Donc message est comme là qu'on a 5h du matin. Il y a les jours là. 5h du matin. OK. Namona ba Mumbaya batu ya ndenge na ndenge wana bazosala ba bêtise ya papa. Non, ba bibino bolamukaki bo. Non, tala awa eza le 4e. Le 24 nini? Namoni le 24 mai 2022. Namoni R 5h voilà. 5h combien? 5h10 minutes. 5h10 minutes yango voilà. 5h10 minutes. Namoni. Et la kesi, la vidéo o ekomaki la kesi ke ngazaki na nga ya phase. OK. So na lamuki. Kulutu tosoli naye na sendindele félicitations ya nangai. Mona se bon tokotanga te ba na soli na Koffi Olomide. Vous comprenez? Mbala moko ngape tosoli na kulutu na proposer ye. Est-ce que moi ezate? Yo mto proposer ki ngana proposer. On proposer quel intérêt nini? Là au moni image oh. Non, na proposer vena somo pas OK. Est-ce que moi ezate? To ya expliquer biso makambo en face. Très bien. Alors bino na sepela na ba analyse bosala kana na Aïdor site émission mo bosala ki na sepela ki nango kote sala bien soki boye to fandi to solo la to solo na masolo ya
étoile oyo batienga parce que naza premier africain ok oyo batienga bon wana Koffi Olomide abi naza premier africain oyo batienga na Hollywood place batiaka ba grand star abi me video yango nazo vérifier yango awa dana vérifier yango ata moi 20 fois non di makaka te kenga batienga kuna très bien azana précision te ke batia abi are bandela il n'avait pas de précision oui azana précision te depuis batie azore bandela mais que amoni vidéo azomona kombo na ye abi azondi mate fatinda batu ba vérifier nanu aye basoki eza ya solo vrai ou faux voilà nde na bengi Aïdor na bengi Valdi Tambwe na biboya en tout cas yo sangisaki ba Aïdor na ba Valdi ngane na sangisi bango na beza likambo moko ya munene ekweli biso na mboka nzokwa munene akweli biso na mboka donc ne partager donc ne ko partager très bien oko banabi voilà eloko eyeli biso na mboka ya likambo na kokende nga moko na miko na ngate na kamera te ya likambo il faut to sangana ba journaliste moi ebele très bien poto ba ko papa nzoko wana bien oazwa mukongo oazwi kingo oazwi ni lipapu très bien ndena bengi bango to simbi nzela to sala nini tokei to zaki pe na sengo makasi mon frère kotala Koffi Olomide la bongo déjà il faut bozala na sengo premièrement nanu soki déjà nouvelle yeke Koffi Olomide batie pe parmi ba star mineno batia na Amérique ya Betoile kodute nango ekozala mwa pasi parce que Koffi asali musala makasi na Afrique na biso soki toyoki lelo batie Koffi place ya bongo lokambo ozalaka toujours d'accord que Koffi azo mérité kokota wana ok Koffi aza artiste ya pamba te parce que ba information ya bongo lokamba soki batie neti bina file batie neti héritier tokozala na mwa doute tokozala na mwa doute ke bato baorenyeka lelo kuna to obike bato bacha ya Betoile wana bato barenya depuis kala ba Jackie Chan ba Michael Jackson ba 1990 ezali ba 1998 ezali siko Koffi Olomide aza muto asali plus de 40 ans ya règne donc soki oyoki nouvelle ke bache Koffi place ya bongo po ozala na doute ezala na difficile parce que Koffi azo mérité selon kombo a Koffi Mike Koffi est-ce que aza kombo to ko douter que ba ko tie pe ba place à bongo Koffi c'est un grand aza grand a mérité pe ba place à bon parce que ya na soirée moko na Afrique du Sud na Kora muto azo 4 Kora que ba voter en live Koffi azwa Koffi azwa ba pourcentage oyo que Koffi azwa neti ba 70% deuxième na ya azwa neti ba 30% centre cage ya live ba voter Afrique mobimbezo voter en live azwa 4 Kora bongo siko soki ba tindelinga video moko boye Koffi ayebisi nga bi ba tindeli ba tie wana est-ce que eloko aliboso ifona kama est-ce que eloko aliboso ifona kota doute ok au cas moi parce que Koffi aza grand mais siko na musala na yo étant que musala o ezo permettre yo exercer ngo za excellent ezo permettre pe quand même il y a ça la investigation je ne sais pas ils ont permettre quand même voilà ils ont permettre quand même il y a qu'on t'appelle un contact avant de faire la caméra na yo avant que on a bien amamutu basa non question na là beaucoup pas Koffi Olomide ok mais si ça na li solo na là beaucoup pas Koffi Olomide besoin qui tenter que bo ça la briefing il y a ko benga avant de faire la caméra c'était passé comment si on a expliqué le kamba toke pa Koffi Olomide biso so tozala na émotion Koffi yemoko pe azalaki émotionné kotala image wana biso pe tozalaki na émotion ke viens na biso ramba koti na place toke kosola na Koffi ezate ke toke sola ya précision toke kotuna est-ce que ça ya solo marambo oyo tozomona na vidéo réponse à Koffi ezalaki réponse à Koffi ezali nga pe zo lekela nga parce que depuis batindeli nga na zone dimate na on dimate ke ngai na satandaka na tout mais sauf ça mais les bino ba journaliste Aïdor atuniye les bino ba journaliste o ki ke Koffi mo ka lobi ki azone di maté OK bon mi lobela ki nini ya osala investigation te en ligne mbala moko dire parce que lelo internet c'est facilité batu na temps réel aux informations hein OK bon ba cérémonie à place wana vraiment tozala pe na ba précision ya recherche na ngote très bien parce que to s'intéresser na ngote très bien place yana to s'intéresser na ngote OK tout le monde a étoile ba artiste na soso ba ke bakanga ba photo muta s'intéresse kana ngo azate to beta ngo pe débat na ba émission te li solo na ngo pe to beta kana biso pété on ça comprend toke Koffi kuta Aïdor atuni alobi
Mais tout le monde n'a pas page na yo tchete. Page Angelus officielle. Central la tchete. Na page officielle. Tout n'a qu'à me très bien. Angelus, tout n'a déjà mon tout. Au tchete, Angelus Central la tchete. C'est que biso mon premièrement notre a doute. Mais ce vous avez un doute. Pourquoi vous tirez la caméra que vous savez là? Bolo bela bap makambo wana aidor aidor bana aidor balobi journaliste caméra mais te préciser na baksa question balobi que journaliste azara limité te les bozolo ba que non biso to mesala na makambo wana te yoza international ken mpiaza international Mike oui ndenge za boye shit de nyangara to kangoti so yo ko préciser na makambo ni le kana shit de nyangara. OK. Site ya munene na ya monde site de nyangara wana yoko préciser nga ke kuna okuta makambo boy soko lingi parce que ça site o eloba magatro na monde pesa na ba préciser ça na site de nyangara wana bien kinga na za journaliste na siko moni o moni siko ke il faut wana za na domaine culturel ya ko poser quand même Koffi Olomide comme une grande star, il y a Kotiaï na boulevard Hollywood, et ça na domaine à biso quand même. Il faut pas permettre de répondre à la question très bien. Aujourd'hui, Batubaza ko en vouloir biso trop, on a répondre à la question très bien. Ken Piana l'a bien dit. Koffi Olomide a tindé Ken Piana une vidéo à 5h du matin. 5h10 minutes. Quand nous sommes mariés, toi tu commis sur le lieu, na résidence il y a grand prêtre le roi Koffi Olomide. Tu fongoli ba caméra. Nali ba comprendre non les bandes d'émission na biso. Tu banda émission nous déjà ba question mususu normal boye. Mais c'est une vidéo au temps pour la sur la toile, ça da actualité. Et toujours occasion kutana moto wana oza l'actualité yemoro fara. Ko poser ba question. Et nous ba te biso to confirmer yango maman que Koffi Olomide ndeza bongo au gagner boye. On lui a posé des questions, to bi Koffi Olomide au moni vidéo mo ba sur la toile a confirmer bien na moni yango. Koffi Olomide, est-ce que dans la vidéo, on a mis ça $10 qui va saler le yango. Tant que tu une question, ça veut dire connaissance. Surtout une connaissance, on a une question. On a une question, on a pas ça $10, va dessiner le yango. Après ça $10, va dessiner le yango. Il y a ça bon côté. Mais là yo zolo ba propos no ki tous na CPL là na moni vidéo wana na moni batio na toile lelo na CPL c'est là. Ils confirmation non. Na CPL là qui passe. C'est une confirmation papa. Na bi na CPL pourquoi? Ça pourrait aussi être vrai. Ça pourrait être vrai. Et parce que du jour au jour, Makambo Shanzaka. Funak a 50 000 exemplaires. Makambo Shanzaka. Et quoi ça pourrait être fort et possible. Et Shanzaka comme que Babatio Pétoile après il y a pour la cérémonie. Et tout ça, ça restait à vérifier. Il y a un moment où tu as vérifier si réellement est vrai. Mais à propos de Bino Ebando qui est toujours la confirmation. Ken Piana na baxela avant ya na baxela yo. Yo confirmé que na quoi qui comme il y a petit pitopale bimaki obi otinda ki petit pitopale il a vérifié, il a même confirmé que Koffi Olomide batie na Hollywood Boulevard. Merci. Na répondre moi muke. Koffi Olomide on les appelle pili na mungwa o matisa mafuta yaya place aza c'est place que bato msoko to ba confirmer parce que nga lisolo o déjà Koffi Olomide azo confirmer nga pona nga nazalaki na mwa ba doute que to kutana na bambiscade ke ezalaki ya msusu nini ya faux parce que Koffi aza muntu moko ya mukete na musique na Samboka Mike Lokamba nga landi ba masa na biso msusu ba sala ba émission ya critiquer biso banani wana to ba Mombaya to ba Vincent tout ça ba sala ba émission na moni ba tribunal e komi msusu ya critiquer biso ba to kendake pa Koffi Olomide ke falaki ba vérifier nanu lelo ba benga époque na biso ke biso to ba journaliste moko maele te koma to tiki Koffi na buzo babongo est-ce que bike na mboko ba artiste tout bazo ba disque d'or te na lobi boy obike na mboko ba artiste tout bazo ba disque d'or bazo ngo na époque nini na époque o ba vie na biso ba zacle ba sur le terrain ba manda cheba baza sur le terrain ba problème kendi le grand charisme baza sur le terrain ba vient na biso ba Serge Kaimbe ba yamba ba disque d'or wana ba zo relante biso ba histoire ke ba disque d'or ya danger ya boy oh ke na nenga réalité to yo comprendre na sima disque d'or nyonso to mona na mboka oyo eza disque d'or ya copie comment ya maramba ba disque d'or o ba musicien nyonso bazwa ezalaka dango ba disque d'or ya copie batu batiela ngo makelele belete soki pe Koffi
bake kotia place yana bétoile na ndenge ya copie parce que un futi ezala ta muta futi $10 ata ba tio wana osali ata 5 minutes okotika na ndenge ya copie ata ba kolongola zaka même histoire na ba disque d'or to mona na mboko oyo zela nanu te zela OK to ko comprendre que disque d'or ya solo ezala na FNEC tandis que to mona ba émission awa ya ba disque d'or Fabregas kuta autre chose parce que des disques d'or awa siko comment ya kofika rande bolingi bokomisa ngoneti ke Congo ekufi. La comparaison n'est pas raison. Non, le même Mike, la même erreur oyo batu oyo ba grand na biso na biso basalaki yango. Excusez-moi Mike excusez-moi. Ya kofi kutu tokendaki kofi azali na précision te abi il faut na landela nanu aprendre na kotia na ba page alors baki yango clair. Après c'est ça qui était que eza bon abi ya monika kezo lekele mais il faut alandela avant ba tiango na ba page na officiel. OK, c'est là. Mike, c'est là. Mike, ça la matière belé ayiko bakisaki hein eza ya Kinshasa te so ezalaki ya ngeza tricage au moins te ke wana eza ya États-Unis wana ba confirmation. Mike, est-ce que kende eza bo il faut to senga ba émission moko boye to senga ba artiste na biso ya Congo nyonso to bazo disque d'or ba nango na mesa bo to tumbango nanu. Parce que ça péché grave. Mais oui, dans Kangami wana parce que bon niveau comme ça net confinda sale loko liboso o eza mabe. Tandis que ba disque d'or ba trophée belé to mona na mboko yo. Eza ya bambata. Yekuta préciser te mais e bon o eza ka muta coopérer aké kuna pe ba remettre yepe a libiso awa disque d'or ya lokuta. Donc pour yo artiste congolais bazo ba disque d'or ya soloté. Faut pas la biso awa na plateau to tiango na ngolo baké essence to tumba tous les disques d'or ba Fabregas bazo ba disque d'or. Nyoso na bi disque d'or nyoso to za bazo ba disque d'or ya soloté. Disque d'or nyoso za na Kinshasa faut pas la biso na mesa o to tumba nyoso tout. Ah bon? Toi na besoin Congo évoluer, toi na besoin te que batu ba fana na biloko ya lokuta na ba parler. Kofi a préciser te atika lo la sabino te ke o mutu na nganda sala ki yango bo abika image moko yelié après c'était yango moni atika yango ni na page officielle mais là yo moniteur a prida c'est là bela bo kam sangal bozo ba confirmer te là bozo ba ki ba honorer yé c'est là Mike est-ce que ebike nga na montage na nga vidéo ya ba monter émission na obligé ki whisky quand l'histoire image wana te poto la précision te bota la émission na du début à la fin bon mona air to lobe l'étoile jamais to tikala ki kozwa image wana o kofi apesa kinga to tiaki yango na kati émission poto zala ki sur te photo vérifier même na émission na to exploiter yango te mais yango bande ko bazolo ba ozo mona bande ko mabe bande ko basali analyse ba lobiki il fallait pas quand même bolé qui sa place wala so bozala ki sirité déjà na média ceux qui osa sirité ba problème kendi na ba Zakari kuto ba prêtre à danger ba lekinga ba lekisa ba disque d'or à mabe na ba joka ba lekisa ba disque d'or à mabe bango kutu ba lekinga bango nde bolobaka ba danger na ba Serge Kambe ba lekisa ba disque d'or à mabe ya mami la combien de disques d'or à recevoir na chaîne nationale ba artiste ba na ba faux disque d'or eleki kuna yo lokamba na monde déjà attention déjà au komi ko tomboka maintenant na olinga te bon même sanga charge ma bo likambo tu pas Kofi aye nango Kofi za icon na bo mais ebi minde siko ke no bino ndebo kela tisa mukumba wana yo pesa makanda c'est que yo il faut au futa on a lu ka batu su ba futa ba sala nga be mission non bo ezala ga su ezala to calmer nani o calmer quand même ken calmer ken tomboka te na plateau na ebi ke ken tomboka mabe atomboka te aujourd'hui Archevêque donc siko zo convaincre et peut zo ko lobate naloba siko naloba parce que ken aloba oui Mike Lokamba je le dis à haute voix Kofi étoile ezala lokuta ezala étoile ya faux Kofi Olomide aza légende. Okay. Kofi Olomide na Congo mise morota kokana na Kofi Olomide. Là je le dis à haute voix. Kofi Olomide ata Hollywood de reconnaître été. Biso africain to ebi qui est Kofi Olomide. Très bien. Je le dis à haute voix. J'étais convaincu et cause à la vraie pourquoi n'a pas potentialité na niveau Kofi Olomide moi na conscience na nga. Bande ko ba boyite ba sai ba boyite. Na ngaba ndimi na ngai. Na conscience na ngai. Tant on a mona ki vidéo wana, j'étais très convaincu et cause à peu vrai.
parce que c'est que Kofi Olomide a fait dans ces pays, mais c'est mon côté à Salam. Mon côté. Je le dis à haute voix, mon côté. Pour rappeler biso ba prouesse ya Kofi te pour te Gaza numéro 1. Pour rappeler biso te. Pour dire quoi? Et na Moussala o bo conduit Kofi Olomide na erreur. Na Moussala. Les gens n'ont pas RRT. Tant la soirée une nouvelle, il y a Kofi Olomide et étoile. Je pense que les gens mais par rapport à nos questions, tant Kofi a vendu on va que botter Kofi na erreur. On a une question moro. Kofi mutulora Kofi Olomide. On a staff technique, on a manager, on a bureau. Kofi était informé 5 heures du temps avant nous. Na 5 heures du matin Kofi a ailleurs sur vidéo on a mon vidéo on a mon vidéo on a 30 minutes avant que Kofi Olomide. Alors, on a commis sur le terrain, Kofi a mon vidéo, et ça actualité sur la toile. Et tant que journaliste, je dois poser la question. Et puis mes questions, elles sont bien basées. Nabi Kofi Olomide, est-ce que Oyebi qui basa la paix, toi le mabé? Ça veut dire que tu as une connaissance, tu as une connaissance. Tu as dit que Kofi Olomide, pourquoi tu as une page officielle dans côté? C'est toi qui n'as pas de doute. Parce que c'est des questions opposées musiciens. Il a répondu. Tant que tu as Kofi na erreur. Vous voulez, avec bon ça là, il est à l'isée en île. Est-ce que toi, il va te dire Kofi Olomide, félicitations, nous avons au gagné, bana lelo, au commis pour moi congolais, c'est lui-même qui a. Bon, c'est la locamba. Ceux qui n'ont pas été aux autres pas. S'il vous plaît. Ok. Toi, tu as le loco, mon qui va tirer une internet partout. Sur la toile, on a profité de l'occasion, il y a retourné avec vie. Ma question c'est Yango. Moi la question a tourné Kofi Olomide, dit Kofi parce que tant qu'on va Kofi Olomide, na côté na page officielle à Kofi Olomide, na mon publication. Maintenant, et leur mot va remarquer parce que faut dire la vérité. Moi d'abord je vous dis félicitations. Oui. Parce que tant que Congolais, je suis fier de vous. Aujourd'hui donc aux États-Unis, tout comme ma photo na ba Michael Jackson, donc il y a Kofi na biso na Vandi na bi. Je suis fier, I'm proud to be from Congo DRC. So na comme appel bon. Ah, exactly. Ok. Ok. Mais comme bon, on va le battre. Ok. C'est là. Mike, tu as le quota. Tu as le quota de boïté. Dans bango, po yotiango bongo, po bimisaso tu as le quota. Ba de boïté tu as le quota alors. Ok. Yebisanga artiste nini oaza ba rumba ya kilo lelo parce que ba rumba Kofi l'équipe étoile ya na États-Unis. Na kilo. Yebisanga artiste congolais nini oaza ba rumba ke betaka na mboko yo koleka Kofi Olomide. OK. Yebisanga na génération ya Kofi na ba poids lourd ya génération ya Kofi. Yebisanga vie nini oaza au top itilelo na Afrique. OK. Kofi a génération moko na ba Yusundu génération moko parce que mais Kofi tilelo aza actif égal à lui-même hein. Mike mutonati Kofi ba yebisa OK place moko boye ba che kombo na ye oko douter na ndenge nini parce que aza vie moko boye génération kutu ya lelo belé ba luka ba contrat ya passe ba mouvement ils ont déplacé té mais Kofi toi aza un mouvement a sollicité pas na minute kutu ça le monsieur Kofi na Gabon. OK. Moke notala ba orchestre ya ba artiste mboke zaka awa na kini ti père mutabongo so ba bisinga ke msusu batie ye wana. Oui. Mais pour na douter il faut na vérifier soit tu vas informer mais moi premièrement nous na kondima premièrement nous na yoka fier que artiste na biso ya munene ya Afrique o afanda na Congo batie place ya bongo mutu ya liboso na Afrique premièrement na sala nga moi mais en matière il y a télévision il y a médias ceux qui journalistes à saler erreur na mona rabayaka ba s'excuser ba sengi pardon et puis ba saler rectification na tala ki titre moko et c'est Pelisa Kinga et pas na bino l'air comique Ken Piana a sengi ba fanatique pardon na validi ba sengi ba fanatique pardon les ala déjà consommé voilà donc les ala qui déjà consommé validi tambona peut-être ceux qui encore remplacé les ala qui consommé tous ala qui obligé ya s'excuser parce que les ala qui consommé mais et comment mandé si j'étais ya ko marquer s'excuser toloba
Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisi nga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asaeli nga minene abikisi nga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche Mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto nga na ko s'excuser na mpa ya nani na s'excuser ki na bi eza erreur batunde ya États-Unis to fana na États-Unis to senga ki pardon to loba. Mais batu ya États-Unis oki bakenda sa poto moni babilo kango basali na ba manike na ba répondre la question na ba senga ki ba fanatique pardon. Mais to senga ki pardon. OK. To senga ki pardon. Mais pour nani to senga ki pardon parce que batu ba comment ko condamner biso. Très bien. Que ta la erreur bo ça civil tandis que biso to ça civil erreur te. So ikuti ko sala erreur, vient da sali biso erreur. OK. Oh. Donc vient d'assasser. Mais oui, mais il faut tout ça la clair parce que biso to yeli vient information te vient d'appeler biso information appeler biso matière. Non vient à celle bino I don't have to give it na na to ça la clair. Aïda zonga na boui. Ngai na pardon pas ngai. Va dire remplacer na mamuke. Na mona za ruinda keno me la mai parce que toki yo valdiaka. Na bande osela déjà na boui. Ngai déjà merci Valita ngai kana melama pepsa moi mai déjà le Mike Lokamba je pense que beaucoup Nalubi pardon ouais erreur wana bino na Koffi Olomide na memi na tie mut na erreur moi je pense que personne kana lobi Koffi Olomide mta tie bino na non kana nga Koffi Olomide mta tie na erreur te OK biso to tie Koffi Olomide na erreur te. Déjà c'est une façon de comprendre pas Koffi Olomide et ça qui non pas faute par et pas notre biso par rapport on n'avait pas eu le temps de se très bien documenter. Ah voilà, c'est-à-dire que moi reconnaître que mais je veux dire haute voix. Voilà. Tout ça qui était en documenter très bien avant tout fongo la caméra pour demander tourner la question il y a Rockefeller. Est-ce que journaliste ceux qui a tombé une fois tombé na faute comme manque de professionnalisme oui?
Eza un métier. C'est là, pardon. Toza bataliboso même de grands journalistes à monde. Namona pas Ellen Show, pas Oprah. Bah grand journaliste écoute il y a États-Unis d'Amérique bah ça les un métier et c'est normal. Non journaliste là à récolter information, à traiter, à diffuser. Mais une fois bo sali yangote bo sali betik wana te moi te que tomber dans manque de professionnalisme ko pesa ba référence non Nathalie mais vous reconnaître que non il y en a besoin de Nathalie pourquoi quand on est arrivé chez Kofi Olomide on dit mango. C'était une information aux acquis sur la toile. Et on a l'occasion de voir la personne. C'est ça qu'on a dit sur Michael Kamba Batigio Mutakala. On a vérifié. Dans l'action, il y a confirmation. Mais je l'ai dit, on permet de la photo. Ouais, mais là, ils ont photo. Manque de professionnalisme. Non, c'est là, répondre. Maliko Kamba Batigio Mutakala. Et j'ai l'occasion de Michael Kamba. La première chose que je veux faire, c'est quoi? C'est de poser la question. Mike le Camozo courant qui est évidemment la toile que Zao Tigo Mutakala. C'est toi qui vas me répondre. Non, ça faux. Et ça boue. C'est ça. J'ai posé la question. Dans ça, les Moussa a tout une question. Avec confirmation, oui. Oui, la toute une question. Parce que il y a mistake pendant les alliés. Nous avons. Il y avait des questions affirmatives. Voilà. Tous on a validé. Parce que Bozala qui bino mon côté, mon équipe validé Tamboué. Le long dans on a analyse et salama. Validi, tu as bien Nathan Show, na lingi peto za la ramba la mort c'est là. Et le connu ne sala qui que Bozala convaincu que Monsieur Kofi Olomide bâti na Hollywood Boulevard, bien que notoriété à Kofi Olomide so permettre à la bongo. Mais là on est Bozala qui persuadé quand même le jour là il y a que ça la confirmation na média. En tout cas premièrement on peut ça non moté na bagnos parce que opportunité au Talabiso. Deuxièmement, je vais droit au bi répondre à la question là. Tant que bien toi qui te confirmer. Oui. Il a habité du début jusqu'à la fin. Soyez en place moi et l'acceptation. Et c'est belé et les n'attendait tié dans la kissier et il y a qu'un peu dans la kissier so peut lingi ailleurs et goya, ils est belé. Bon, tu vas répondre. OK. La bagnon so ba mesure là comme professionnel ba donneur de leçons. OK. En tout cas, il y a une grande différence qui existe entre ce que nous faisons sur internet et na oyibando ça auparavant na télévision en clair. OK. Ba biso ba auto chance avec des classes sur tanga marambo. Je sais la différence. OK. Moni sur internet tout on a devoir moi boy. Il y a que exciter batala yo. L'expression où ils ont englobé ma c'est les baises. Déjà, avec l'expression baise, non, le bon ben mon ma casque. Tu as une erreur de salaire on a dit. En tant que youtubeur. OK. Pour n'être sur baï donne ba ken pena bazo c'est bazo le milati soutanel tam souci il y a journalisme. Moi je dirais que n'est pas confiant en tant que youtubeur. Donc en tout cas wana kutata ata ba no c'est ça qu'on fait le base to. Yo na bien so bête internet l'anglicisme wana l'expression base et ma bête. Lelo c'est tout le monde qui parle de Kofi Olomide. Na obat ba mon les erreurs. Ça dit ça prémédité tout le bas. Est-ce que lelo yebike il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes au bas s'informer, au bas comprendre que maman be toi là tout le monde en a ba film. Nanzela erreur na bien. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que non, c'est là qui est erreur. C'est ça. Ngana latiniste. Baloba ilo mo l'erreur est humaine, erreur humane est erreur humane diabolicum. L'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur humane persévérer diabolicum. L'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur c'est diabolique. Sous un erreur bon dit bat bon juger dans taliban nga le salinga passe na bat musu ba yepina a che poudre a comme professeur o wapi to balukane kana poto musalo to sala. Pardon bato bota la biso bolimbi samuke ngaza sona na kanda au risque de vociférer na comme le baton musu ma be pamba biso nyos to tourna autour et le moko
biso nyonso to na potopoto na ba parti pris o eza ba péché grave ya musala oyo nga na mibenga na ngate que je suis journaliste sonde ça dit musala oyo ndengo zo ba bino surtout musala oyo bosala ngo na éthique na déontologie te toloba te tunangani musani to sala nous sommes pas contrôlés un journaliste va ba contrôler bango OK oro balanga nako banini organisme ni contrôler biso na internet et te biso ba journaliste te to mibenga ngote ngale na lobiango na mungongo makasi yo sana na contrôler biso yo sana to ba na YouTube to ba YouTuber non, expliquez bien. Expliquez bien. C'est quand bon, merci. Voilà. Mais on a YouTuber. Pourquoi on lobby bon? Journaliste. Azam Moutou a tangué classe à journalisme. Aye ko sala musala wa pese gérer na organisme mo songolo pakala. Net les aka professeur Kambona PCMbo de Zoro de chance de talanga. Auparavant ils avaient autorité des médias il le comara c'est ça donc après ba gérera ba kulutu na biso lokola ba nani ba Jean-Marie Kassamba ba gérera ba tura ba mami il est là c'est une instance morote gérera biso mon société no batiki biso mupanzi o mibenga journaliste ndeni o sa musala ndenge olingi il y a des yoka pardon papa yoka pardon il y a des journalistes ce qu'on appelle les journalistes indépendants. Et l'axe qui est indépendance, c'est l'axe qui est bossa makambu l'état y habité. Baza affilié. Na ba organisme na tangi kombo. So biso to sala musala na ndenge na biso. Le internet eza lokola na koloba ndeni, eza lokola terrain ya guerre. O wapi muto so ko bombarder ndenga lingi. Akola mukana ton sans se laver même les yeux, aye pas émettre o ya lingi. Pas tout le monde hein. Oui. Internet na koloba ndeni. Donc, le bas d'une manière partielle, là, qu'on va d'une manière généralité. Donc voilà. La plupart des gens, moutou mon côté. Moutou mon côté, bana bana hôtel internet, c'est mbo. Notre chaka Congo en particulier, car la charité bien ordonnée commence par. Mais ce qu'on soi-même. Pardon. Je vais avancer ça, parce que non, là, on doit englober. Il y a quand même c'est quand même au bazar la politique, le bas côté internet, bazo ça la paix, bas dérapage, na katobé, bazar la journée c'était. N'importe. Tant n'importe les solo. Batumusu ba utilisera internet YouTube comme canal de communication. Pas canal de communication. Voilà, ils ont canal. Biso ba to ya peto sala randi na YouTube. On comprend. Mutuloka net sur ton exemple na ngamba mona bwa kili super kulutu na biso Israël Mutombo. Israël Mutombo asala kana chaîne moso PS TV. Elora Papi Mboma asala kana B1 TV. Nde mission était mettre rappel influence nde bazwango ba chaîne internet ande mona validité mboto yo ala mugana tongo akesa la pakeni pia na film nous dépendons que de l'internet so les bakati YouTube na Kishasa pardon tikana silisa o chang tunangani tuna kendi sko mamusuna ngona mutema lelo autant ba baleki na ba tef ba bengi biso ba professionnel te neni erreur na bino boko komi ko kluya on quand même baninga te ko kluya te ngala laksa ke batu nyoso muno sala erreur na mboka oyo à part bateau na mona nga koso te père na nga faute nga za liboso ya ba ville quoi Edith Tambwe a compté par ma meilleur journaliste en Afrique pour un professeur na ifasik na fa liboso ba ville quoi que Jacques Chrétien Kambo nouveau pragmatique dans la communication na ifasik ba ville ko la ba vie wana na tangi ba kombo nga so nota la bango déjà ba loba magatu na niveau mona yete nga ko banga mutu musute na moninga na teva wa atolo ba français comme d'abord munde na kata bilamba papa ngana mo no mona bela mutu epe na o yin job ko corriger ngana neni a corriger ngana neni complexe namoni bambuta on doit se le dire namoni bambuta te mbuta analyse mbuta ça ya chara mais sera critiquer déjà est-ce que ça m'a bé sera petit point de vue critique ça m'a bêté voilà critique ko sunga be mutu sera lobby que ça manque de professionnalisme est-ce que ils ont choqué bino par exemple place nini so imumba ya lobiango so ki bande comme so ba lobiango voilà Mr. Fallo la PC voilà ils ont choqué bino na nini nga sikoyo nga ba o choqué nga on attend la TVT nga lobby batumba vandi na tanga komete batumba vandi sika mo boy mutu wana nga yele nga mayele te ata mukata ba bandeli mukili era opportunité ba zona na tanga komete aba banake ata ba vandi baba zoba abenga zoba est-ce que babengo zoba ye monde azana so babenga ke ya to tuna ngani nga kuna system mutu wana asa emission na mutu mo briefing aende otuna mutu wana na tuno nini
Merci na passage na yo. Pour compléter après valider ça. Par rapport il y a Hello va bien important. Aujourd'hui les gens veulent nous traiter là que cause professionnalité. Beaucoup est belé bazaba comment bazo bana ko libusa télévision. Nanga na kiba ko fina sali peut-être erreur ya ne pas se documenter na moto ye ko finga mise musupo ba musimisa. Non, next pardon next nga pena. Ba do ta biso. Nga o tu ba to caractériser je m'en fous. Dans ta balobi que ngai na montu nani na neba do molo ba na orgueil mobe ngetali ngate je m'en fous. Mais pour na bateau na moi mutu muso alobi net natale mumbaya. Na yoki na parmi bateau ba komelenga pe tono solo maramba. En tout cas baloba fo yo kakaya mu comme on conseil yom de sala constructivisme quoi o me go boka o ezaki mabe o lando ya malam na yoka ki na yoki ndenga zo memanga orienté normalement fallait botal ndanu bwena bwena bwe bon biso a en internet ce qui compte et nous tous on vidéo ne pas de yaki na obe wana tu rappelles au tape que OK veut venir dire ko sabiso to chat vidéo te pour parallélisme na valider lobby différence donc et logozaki primordial pour nabino ezalaki d'abord vidéo. Donc moi je dirais ndenge ya internet sur les plans business d'abord faut pas oublier parce que totalement dans tout ça is a business. On dirait de tout ça business. Mais les noms de Koffi Olomide. Non linga na bomaki. Bino ça la business. Bino ça la vidéo. Combo ya Koffi Olomide. Combo ya Koffi Olomide maintenant. Aujourd'hui c'est grâce à Koffi Olomide. Ne ba journaliste ba loba wana ba comme ko checker toi wana zarani. Personne. Ndayeba ki ngote. Pardon. Ko bana na VD donné ngumba. Tina muda suka ndayeba ki ngwasate. Na ba haute voix. Na ba haute voix. Na tête défi. Na tête défi. Je le dis à faut des preuves te dire que on a question de rater OK tout on c'est ma ramon pas me donner ça na TV très bien tout ça journaliste à Congo ya non passé le baba donner des leçons pour dire quoi aujourd'hui vidéo na bimaki 5 heures du temps avant pas bien dans la page mais pas dans la page voilà pourquoi parce que vidéo on pas dénoncer qui a dit que c'était fake news qui et tant que journaliste mon vidéo sur la toile on a yele face vidéo on a tient la page nabi fake news et araboué personne pourquoi bah il y a connaissance na ngote bah il y a connaissance na ngote je le dis tu vois et quand on est arrivé moi quand j'ai posé une question et puis on a bandé de fois nabi Koffi Olomide est-ce celui qui va foutre à $10 pour battre ça yo n'a la connaissance c'est le non là et puis c'est vrai mais par rapport à Yamasolo tout nous on a gardé une position de dire que au-delà de tout ça qui buzz à part buzz c'est business aujourd'hui Congo a commis cultiver les locaux congolais tout a commis côté étoile comment pour na comment manipuler d'abord ma soleil étoile là comment vous êtes Google tout le monde aujourd'hui va ça ba émission analyse ça comment checker comment faire pour obtenir étoile na work of femme n'est pas comme moi work of femme il y a qui connaissait na yeba personne. Alors tout me va voir Koffi Olomide c'est pas comme ben ba stati combien bon nous comprendre Koffi Olomide c'est une star tout le monde a yango ezala kana ngope tout le monde a Cristiano Ronaldo a se déguiser a rebeta balé boy ba dada alors ngali ba ba ko mozongo le roi teke le mo extraordinaire na ligne tomboka Valdi aux après pour na osenga pardon na bateau quand même ba mbaki c'est bon ba information ya mabe. Vous voulez informer, vous informer, vous informer information. Vous après? Attends, tu as on a un immeuble, les autres, c'est que on a 5 pardon de nos d'ailleurs, merci pour na bagnos au ba comprendre que l'étoile mob en États-Unis na boulevard Hollywood grâce na pose c'est baba inscrit yo. Il y a ça épitaphe. Na procédure na 30 000 après 40 000. Merci pour na batunyo soto pesa ki bango pena musala makasi. Yo kende sous ko luka otanga makasi. Na bato ba kende ko vana ba internet après avoir kota la vidéo wana. Merci pour na bino ba oyo lelo bozui quelque chose na culture générale bo baxé loko na mutu na grâce ya obino bo bengi biso ba zoba. Merci pour na ba nyonso. Oh vraiment les lots va comprendre que dit pour obi ngana ko sauter mambango DJ Khalid tomba hotel ko sali mambango c'est le scram kulutu na Poutine na PC mbot apostara
parce que aposta ke na ndenge na biso ngalinga mamba mode motro na lula kende betaki banini mais pas na zo pe photo na chaki ça bon na mona toi la liminacité boy ni nga soko na ndinga bongo mais o baké check baké placer so pe na boulevard ou dans tout cas na ebagité na ndimi pete ke vient na c'est le scram tanga poster photo DJ Khalid wana tant sous ta bossani na zo photo na statut na kaiba ke DJ Khalid ki sala mambo boy oh my père donc communauté mobimba na ba communauté o ya pembeni o balanda pe biso o surtout ba yoka lingala en tout cas na ebike soko no betara lisolo un jour ya boulevard wana étoile la boulevard ebike ndi ono validi pas participer pour yo comprendre ngo en tout cas bino tout bo beta bato na banda kwana o bazo kantina ko boliki batna maela en tout cas to ça ka musala to ça biso na poto OK pour soki boy to comme na ba guerre biso to so ngapi na ba télévision to ba berere ba ninga mususu OK na mono c'est pelite na ba analyse salami hein tu non c'est plané OK nga hypocrite hein non c'est plané OK biso to ça buzo ba me comme batumo ba ki catégoriser buzo ba ninga mobo OK OK na bien ya mabe onga na mona na kopo mingi na ko finga pour loko zo place makasi na internet o bato e bandiko ba tela so na ndako ba condamner biso ba déplorer et tom so ben gire vous comprenez surtout ben gire en tout cas et ça la rapena bo soto na kata communauté mais rarement parce que erreur on faut comprendre un gire est comme de plus grave et c'est erreur professionnel et c'est musala mais il faut éviter quand même na lobi logo moko l'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur c'est diabolique comme excellent ni so continuer kana be OK mam na lobi na bi l'erreur est humaine mais bon dit mango quand même bo sala ki erreur na français pardon voilà na français balobara et na expression mi balé et le bosso na bandana na figure c'est ba métaphore oui na bien très bien na lingala na robenga ngo elobela ki mukolo on comprend yo zela ngana senga pardon pe me ya culpa na osala ngote côté musu ba benga expression mo un verbe tergiverser mutu tout temps c'est tergiverser na propos na ye faut comprendre que alingi ko koma na suite suite logique lingité mais à 54 na constance wana ngai lo na lobaka en tout cas na communauté mobimba surtout ba abonné à Izarani Afrique Lengi TV comme on est ils sont prêts en tout cas ou ba accélérer na kiti général que il y a un examen d'état ba héritier watana be ba rebete so li solo ba baxane et le question et y a na kiti et le ambassadeur mboka le mo ko faire mutu muki et y a na culture générale donc ambassadeur mboka en tout cas vrai tout cas vrai ou faux vous reconnaître que bossal ici confirme midéraire faux ya makasi vrai ou faux vous reconnaître que no bossal qui on prend buzz faux oh faux faux c'est contredit yo moko tout non voilà non tu es pas vrai faux tu es pas en conclusion na kende na non le ba kumamba na te ngana banga bango te na lobeka yo njili mdefanya na bango voilà c'est contredit quand même c'est contredit parce que tout à l'heure voilà vas-y et on a loba tant biso to information ngana so ko liboso ka entrer mon fleur yo comme les gars écouter ni les informations il a parlé na yebi belo roté ya putain ben pas no matina appel alors isola ki wapi te appel pona ke pas kofi non wana nga patron de memingati Ken pela magazine patron la bengi na kutana Ken wapi na entrer mon fleur na kotina jeep to ko beti na lupao moto to kota mo lupao ba téléphone vient na charge ba téléphone yo na bombe batu ba comprendre biso téléphone c'est libanais et là on a pona obi ke na lookete expression ponga linga yemo pardon extravagance so na tout na question mo boye na luka pena mo oyo sengi na ya likambwana tant ba koma bat na basina ba tombo ba benga ngo épitaphe on comprend est-ce que ne ba koma batu na ba koma batu na français ba benga ngo ni na betango virambo po virambo pe alinga mangambo wana ya téléphone etikalo na guérite tu maman boye mambe tout ale bona ya dona mi tona bo limbisanga koto na ngai dali aido da quelqu'un et c'est comme si toi qui na procédure à journalisme recherche na to cette collecter des informations on a collecté na ta carte omoni traitement traitement ba moi en direct traitement ba moi en direct OK on va traitement ba moi en direct OK en tout cas voilà Verambo na compagne danger vieux voilà ngai nazui pli pour na sala ba capti na sana tu n'as pas na stati ata plus de 900 pelles ya bande comme ça États-Unis d'Amérique o ba benga biso kala ya osakana te kana makambo na mutu so benga vali tu es journaliste moni fo boy na PCP na meko convaincre na suka na koti longo epakolos
En tout cas, l'internet c'est les rendez-vous du donner et de recevoir. So mami qui kuna so ezongisi nango loko. En tout cas, je m'en fous. Tu t'en fous hein. T'es en finga, t'es en ça ma bête. Tu t'en fous non? So écoute c'est loko, tu t'en fous. Il m'a rembra yo mozolo. Nga lugali konda bamyo lo balanga. Nga mona ki vena popol mukele nga leki la télévision bi. Faut big na papier fait. Mais affiche à pamba big na papier na moni ça. Très bien. Normalement. Merci. Merci Validi Tambwe. On a cours avec notre Jack Pombo na ifasi. Création publicitaire. Président Regan Wassi on a pêché mbote. Na moi la fiche. Regan Wassi c'est la ba photo kala. Ba mettre ça présent. To rendre loko taki makasiona, moi réunification, sur la réconciliation. Pour ça la photo, ba tombe sur la mbamoko. OK. Derrière tout comportement il y a une communication. Ba tombe la mbamoko ata tenyo na album na bango ya Pentagon wana. Bango tu bana tsango. Tozi lana on a limité que les affiches finalement donc voilà. Alors changer pas yoki a mutu. Très bien. Ouais, Ken Piana. Déjà avant. Merci Validi. Merci beaucoup Validi. Déjà archevêque, je pense que Validi a touché pour mon très capital. Très capital. Très capital par rapport. Très capital par rapport il y a Iloko à lobby. Au moni tant que comme pas grand prêtre quoi Kouraman, je pense que tout ticket ba téléphone na biso pe na guérit. Tu vas nous ça ba recherche na biso déjà. Tokota yango moni au moins na connaissance mukenga zaki nango loin na maîtrise dans 100% te na quoi que tout ne be question bi kofi ming ba ça rappelle $10 pour batiao donc moi connaissance zaki mais na ma connaissance approfondie maté ya koyeba comment donc yo reconnaître que nous avez la connaissance approfondie mais ngamote ko ngamote ba congolais belé awa ba congolais pour ba work of femme na ministre papa work of femme. Déjà, première des choses, aux Ming Batexan. La ministre de la Culture aujourd'hui. Na lobi na ngalo kwante. Ngabe kwante. La ministre de la Communication. Bazalena. Fait na ngana comme na fait na bande donner facile. Ata vie pe na minchu na sakina na connaissance si ba étoile wana te. Bon ministre de la Culture. Na ministre de la Culture. Na ministre de la Culture. Ah, lobi ni. Bon. Donc pour la work of femme, c'est clair. Nagina ma connaissance dans muké mais approfondir ma koyeba comment ça na faut être sincère avec moi. Très bien, on est sincère. Na ba ki vraiment yango. Ken yo sincère pas pour la souka. Ba pas me golba te ki boktif ko fina erreur. Pourquoi on a point na te? Parce que lelo, OK, merci ko fete. Na assez erreur te. Parce que lelo, c'est grâce à Kofi Olomide. Archevêque. Et permettre de mise à pas mon frère, moi je le dis à haute voix. Tant qu'on aura qui bâti Kofi Olomide étoile, la première des choses, tant que ko Nabaki ça peut être vrai. Tu sais pourquoi? Nathalie Gonda a Kofi Olomide. Namora parce que mingi na bandango mingi pourquoi? Ah munene. Na ina ba douti muke. Na ba douti muke. Donc tu sais Kofi na RRT parce que Kofi Aza très intelligent. C'est parmi les musiciens au bazar d'intello à la Congo. Kofi Olomide. Tu retiens na RRT. Biso peut tu ça na RRT. Qui combat à Tébiso. Donc ce qui est arrivé mais on a sepé c'est grâce à nous aujourd'hui bah comme cultiver sur work of femme. C'est grâce à nous. Très bien. Donc moi je pense d'un côté positif en fait. Donc c'est ce qui est arrivé puis Kofi est déjà Kofi hein. Voilà, Kofi est toujours Kofi. Kofi Ken Piana sincérité na onini. Bon Mike na oya biso so ito bito landa berere. Non so ito bito landa berere le kana mboko. O mona berere kutu ya grave ezali. Talaka ke kwa Lumumba balongole en place wana ezali ke non visibilité à tout le monde. Tala erreur munene we semina na mboka. Donc ipona ngana oloba balongoli yango place yana place que to habiter donc on comprend da erreur eza belé en plus toza na erreur moko grave toza ba artiste elete ba Kofi ba JB ba Wera ba Franco ba Kenda toza la rata na symbole moko te ba pesa ba artiste o ba mériter symbole moko keno yo sala trop toza na symbole wana te talaka toza na cimetière te o eza unique mapona ba artiste o ba sala makambo ya danger. Artiste bakenda kunde sangana. Eza ba erreur grave. Bongo erreur kaka ya étoile. Nde bozo ngo danger. Ole azole la nzala erreur non? Erreur ko da bozo ngo danger. Tandis que ba Kofi ndenge bazana basala bango ta ba monument danger tenenga vivre ba mimona ka monument na ngango yo. Ba touriste pe bazoya ba hotel la Kofi Olomide. Étoile wana ba américain basala yango ba star na bango ya Amérique. Batu bazoya ba futa bambongo. Lorsque ba Kofi ba mérité que gouvernement créé à ta place moko boyi. Nde to mona ba sala mausolée papa na so musée le père. Ba ko luka place mo na ville te. Ba sali pena eloko mo boya parce que lelo to kende to sala pena clair. Ba Kofi Olomide Kofi atikali ye moko. Que grand ba pena papa ya musique. Mo boye. Ce qui to zala ki pena mitema malamu.
Kofi azala vie mo photo tia pe na l'aise tie aza pe na l'aise amona ke pepe langue linginga même na poto na peso ka elo monga na circuit na peso déjà tala au côté na mboka batu bo tala pena ba panneau publicitaire on zo mona oh na ba sute oh star ya mboka tala Lumumba na baonde ba tia partout na ba aéroport bo biso Lumumba na biso kutu monument moko apambe longwe Lumumba tiki Lumumba l'équipe Lumumba na bango l'équipe président de la République azo ba mama solo et puis voilà torchite ba tia partout siko tala Laura Sokoko combattant munene kana makambo utiole ka beto Laura Sokoko atubeli c'est là est-ce que voilà mamu ya Laura Sokoko est-ce que c'est solo la ligne ko tia Kofi Olomide na erreur ami balete s'il vous plaît c'est là est-ce que non la ligne doit diffuser tout traiter non s'il vous plaît dans 30 jours ba concert et zongi na poto on a de Kofi Olomide ya Laura Sokoko atini message à binini allo biboy zela Kombo ya Kofi Olomide dans 30 jours ba concert et zongi na poto voilà ya Laurent Sokoko il on là que au confirmer les Kofi Olomide mais Laurent Sokoko na numéro na voix yango te na numéro yango là siko ngelo ba ko Sokoko te la subes ozo mona siko donc bino nde bozo memela Kofi Sokoko yeyo a diré parce que yeda déjà a géré Kombo ya Kofi Olomide dans 30 jours ba concert et zongi na poto ozolu ki la boquette tu vas problème pamba mais Sokoko yeyo a confirmé est-ce que c'est vrai Sokoko wana vrai Sokoko yeyo numéro na yango yo numéro ya Sokoko yango c'est numéro ya Sokoko numéro na yango va na ye te c'est que yo bi va na yo kango so bien Kofi Olomide dans 30 jours ba concert et zongi na poto siko yo ni siko na bité da pona bino pardon non ngapona on a pariété pona oyo pona oyo fona za information la source fona traiter yango non tout ça direct na confirmer non à 100% te pona oyo parce que pona oyo validi pona bon quelque connecté toi le moins très important faut comprendre hein? C'est l'ambiance émission et émission et journal lelo ba émission qui va ça là émission et les témoins le 40e le 27 pardon ngata on a Aïdor le 27 le 27 mai donc émission et kokota lelo o eoliango hein ton oki Aïdor abi yi azapena pour kente na mambo ya voice wana yoka pardon omoni yo confirmer non te faut na vérifier net bilora boy faut le authenticité non ya voice en vidéo mais ngana mona aiba Aïdor na plateau est-ce que ba défendre voice moro boy soi-disant que mukolo fallait obeta na sa de martyr batmo ba obeta na ninyo na comment on nelironi na batmo ba obeta pe na njili batmo obeta na ni na musa obeta ingasa pour ba contrer faut pas bloquer semaine au chaîne ya Vincent Chiluis na Mumbaya na Kingandi est-ce qu'on fait côté personne mécanique il est authentique non tout le monde a émission de on a on comprend tout le monde a émission depuis des mesures on a voice wana na émission à faire croire batuke mamone solo ni l'action que on est solo yango ce qu'on a bigé yango c'est du base on comprend pour normalement on a journaliste ba journaliste est-ce que yo normalement vérifier est-ce que Maye obo solina mutu en cachette. Oh mission na la télévision. Nangana Barcelone mo boy, ngash côté na c'est pas moins important, très important. Côté soi-disant, c'est ya Laurent Sokoko, ça m'est égal na habité. Mais ngana comprendre que Kofi za mutu munene na mboka o. Au moni nde to sala il y a 8 genres journalistiques. Na osa énumération na robot ça un peu misusu. Mais parmi autres celles à mingi za neti enquête mokié, les actualité. Nettement ba Kofi étoile. Na retourne nos questions. On a tout à Aïdor. Les catégories on a jarni. C'est actualité ou comment? Ah, actualité. Non, c'est pas une actualité. C'est une nouveauté. Nous, c'est la kata. Il y a un bon bisoté. Balo be loka bon. Moi, mon asko journaliste na RTNC. Azo présenter journal à l'obi que mon colo pape Joseph Rantinger. Benoît XVI. Mon colo le Renault Sarah Longali pape. Ba ça conclave. Oui, Abike.
pour la première à l'église catholique. Yamba liboso te. Papa de miso balonga ba tcha baninga ezali. Allez pour la première. Allez pour la première. Donc ezala déjà. Donc ngai voilà. Na nyana ibisa ba to que l'erreur humaine sikoyo. Et là on entend le tout à l'heure nouveauté. Toujours chance sur ça nouveauté na journalisme ya pam pam ba. Ya pam pam ba. Pour tout nangani. Ata ba na goma. Ata ba na goma soki par exemple comment on dit comment on dit volcan sali éruption volcanique. Koufi à tasso combien et une nouveauté de ça déjà mais ce que m'en toi louana comme une nouveauté en Afrique c'est une nouveauté nous sommes tous aquí na quatre nouveautés ouais merci beaucoup Vali pour l'éclaircissement très bien quelle raison on a malgré on répondre bon c'est bon déjà on a tout na ceux qui osent va dire confirmer audio à Laurent OK quel piano et ça Laurent Sopoko oui déjà tu n'as pas fait le midi. Non, on a tindé Lelo, voilà, on répète au Souga, permettez-moi de clôturer na soulever point à Massalanga Gilles Valdi le Ralobi. Alobi Boy. Au moni Lelo. Mais est-ce que et moi Lelo, je l'ai dit à haute voix. Pour ça na lingala. Aujourd'hui, na Afrique. Quand je parle de l'Afrique, na l'Afrique tout entière. Lelo, grâce à M. Kofi Olomide, soit émission en anglais. Né Lelo, batobi banga za cultiver. Parce que aujourd'hui au Congo, ba Congolais belé, o ba yebaraté que work of femme ezalaka mérite nango za boyebo. C'est grâce à Kofi Olomide ba komi informé. Moi je dis d'abord merci à Kofi Olomide. Notre la d'abord côté négatif, notre la côté positif nango nabi. On a au moins réussi ya ko la ki sa Congolais moko boyeke. Pour la bataille étoile nous na Hollywood, il faut ba critère boye. Merci à Kofi Olomide. Merci vraiment parce que soyez peut-être que ça la vidéo peut être bien affilé to et Robi de Mondibu anglais ka inaperçu. Mais comme c'est Kofi Olomide, c'est une icon, c'est une légende, c'est une star attend ici de le Congo. Et puis ngai na mikumi singa moko na bina merci à Ngamoko, merci à Ken, merci à Vali Tambo, merci à Kirit de participer dans la nouveauté au Congo la matière. Sauf que éviter na dissertation oyo. Bon, d'accord, on n'a jamais d'état. Bon, on comme question. Culture générale. Comment faire pour obtenir une étoile à Work Farm Hollywood? Voilà. Ouais, c'est grâce à nous. Donc, merci beaucoup. Donc, tout le baba, Mombaya, n'enga basala analyse, à l'objet qu'il faut boza bien informé, donc bozo boycoté. Nalingande Mombaya trop. Yana boya buka. Bozo boycoté ango, ba nani Mbutalikaso, il faut bozo s'informer quand même, mais ko bozo senga kaka bongo. Nga landi Mbutana Vincent, ba lo baba lobi. Biso tokenda ko sala tokenda ko tokenda ko fait actualité ya mabe. C'est ça la zone le bakasi. Na habité bon. Tozo temps ko répondre na ba émission parce que lelo na zo temps ya vérifier. Faut na répondre mutu moko. Ngaza na clair. Bato nyonso to ano ba ya kisango ba hypocrite. Na clair. Oh, kofi pas za mutu. Obi ba combien bato ba sala sans caméra. OK. Ben combien bato ba sala sans caméra. OK. So to bi to bandolo. Oya ko pesa nga kanda so ina bi makambu ne belé na oya pote na TV. Très bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin, il y a entretien à Bisso. C'était chaud, très chaud dans cette émission, dans ces beaux plateaux. Dans ces beaux plateaux de l'Afrique Elengi TV, vous allez retenir que nous étions avec Validi Tamboué, avec Ken Piana sur le même plateau. Pourquoi pas Idor Bokwala, ou Yazala qui participant. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant tout cas, Ken, Elor Moi Salamaki, Batwa Bengaki Bisso, Yo Tapemboka, on va vite faire une minute ou bien 2 minutes. Yom to uta Turquie, s'il vous plaît, tous les gars en passant. Turquie est à l'Afrique ou bien Turquie est à poto ou bien à pototé? Non, Turquie est ici 2 continents. Ok. C'est continent Asie, continent il y a Europe. Au ça combien de tours na Turquie? Nga sali 2 tours. 2 tours na Turquie. Ok. Donc Istanbul on a 2 parties, partie asiatique na partie Europe. Europe, OK. Ya moni donc au mona koto eza écriture ya banda ko Europe, côté kuna batonga banda ko écriture ya Asie. OK. Donc Asie etonga ba immeuble milai. Europe soit tonga ba bilo moi c'est. OK. Donc tout le bas Turquie eza na une partie à Europe tout le. Mais partie ndambo eza na Europe. Mais la majorité va partir belende eza na Asie. OK. Istanbul o biso de Kendaka. Istanbul wana eza déjà na kati ya Europe parce que
Au moins, mai moko ezalaka na place bato basala touristique na bateau de na ngambo o biso to utageza ngambo ya Europe. So ngambo wana mususu omona ba meuble moko wana Asie. OK. Voilà. Très bien. Voilà, tout ça, c'est un mot de la fin pour aujourd'hui. Aïdor, Jackpot. Souligner. En tout cas, Jack, c'est vraiment un artiste bourré de talent. Par contre, c'est la biso élément. Tout c'est un élément. Il y a Will Ranson. Aïdor, Berlin vient mettre au balancer biso un élément. Il y a Jackpot en Afrique du Sud avec Will Ranson de la Forêt. Et puis, tous on a plateau de commenter. C'est parti. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain. Parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. C'est ma friend, voilà. 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 Ah, jackpot. Félicitations à Jackpot.
Commentaire, il y a Aïdor. Déjà, ngai na s'appelle parce que les lots jackpot, baza ba congolais oyo, bon ça la fierté na biso. Donc elle avait la musique. Déjà, elle va assurer la musique congolaise jackpot. Pour tout le monde, na kati équipe na wera ba koti Zahara. To bizarre. Loloué. Oh, c'est la carte clip. Ni na wera son, déjà to les concert na clip ça na wera son ba Ferrari, ba Lamborghini, ça ba mingité. Ba Ferrari, il y a vert, il y a vert, il y a jaune. En fait, jackpot pour ma femme featuring na Weranson yangonde kanga ane oyo. Encore une fois félicitations à Weranson pour sa chance na jeune na biso jackpot et puis bonne chance à jackpot Calamity dans son Kinshasa donc match a bien. Yo otali clip oyo bazo sala na Weranson. OK. Otali pe concert oyo ba invité ki jackpot okolo ba nini sentiment ni osana ngole. Bon, omoni lelo sentiment na nango jackpot ayebanaki mingi na ba pays anglophone kuna pena grava combo. Mais sentiment na nango ndenge biso leo na Congo to fandi to lobe ya jackpot parce que place ezala manquer ye fande mboka na e Congo da senga ki mboka na e pe to fanda rapé to lobele na ba analyse ndenge ba anglais ba lobela kai ozo papa donc eza déjà un pas ko sala clip na wera to kumisa ke ba pox ba nini ok za clip ya liboso ta sali na biloko ya cher asko na ba clip wa sala kutu na ba biloko ya cher koleka wa sali na wera mais eyebana ki mingi na communauté anglophone na ba cher na bango nde ba tchak o ba sali na wera et ko permettre biso siko biso mo ba congolais to consommer to tchaka ngo pe na ba TV na biso awa vraiment un pas ya munene na mone pas jackpot communauté na inde fala ke yeba epé parce que yebana ki mingi na communauté ya libanda. Toloba un jour peut ba jackpot lelo ba ba relève na ba kotonde sa ba stade ba ko buka ngo eloko zo esenga ki fa kotsa na kombo après ko ba wenge boye to bulele pe ba jackpot ke ba ya ngwana pe fandi jackpot a chepe libaya to bezo ba stade ne ba ndo buka na non innocent ko tia pe jackpot pe tia plein papa oui jackpot ale ka ba chena ba anglais ba innocent ba artiste belé ba bondela kana no lesi mola yesko ba wela tala soke na ba pe anglophone mona dimension o batia biloko jackpot po batia artiste congolais bongo ozongo na place ko to féliciter parce que à côté na communauté o ezara très difficile ana katia communauté ba Diamond papa ana facilité sala ba fitting na ba Diamond artiste nyonso ya américain ba Davido ba nani jackpot ana facilité parce que ba lega ba chaîne moko. Voilà. Est-ce que zo mona nzembo oyo zo makala mingi te déjà avec Weranson nzembo on est ko cartonné et ozo succès. Bon, et qu'on soit succès, mais est-ce que jackpot il faut qu'on a le canaille ba yem bien on est parce que est-ce que jackpot a côté ça qui fait une absence de la forêt mon matière et anglais n'habite ce qui est à côté à Betty Lingala ou bien à la ça qui fait une absence anglais dans les autres n'habite. Bon soit la anglais. Hein? Soit la série anglais. Je peux tonalité en anglais à mon boulot hein. Voilà. Pour faire mes cas complètes ba anglais na exaucer vous à kokate na bite soki sikoyo ba obligé à yemba na jackpot na anglais na mon risque mais soki ba yembi ke jackpot a région de na nenga balinga la ba to leka wana ko kende pena e cartonné. Merci obaki sini pour na jackpot baba ke s'abonner na Instagram na jackpot BT officiel o ba yiba wana déjà elenga donc jackpot BT officiel YouTube na jackpot jackpot BT TV officiel donc page Facebook na jackpot BT quel pena na abonné na yo ozana pour ça combien de personnes les locales abota la biso ba ki nous s'abonner kona non na besoin kutu ya batunyo surtout omoni lelo ngalinga tobeta masola ba abonné te pour ça tobito kota pena na suksi ya ba abonné na biso okolela mais to senga ka batunyo so ba sabona kuna merci poko lala kolamuka omoni ba nombre ya batu otoka ba mutu ba kufi o ba kena ba abonné na so msu bazana kati omona ozana plus de 100 000 abonnés mais oyebite na ba 100 000 abonnés nwana bakufa combien siko sala kanga nakoka lobela makambo ya ba abonnés te parce que neti mutu neti ngana ndenge ya logique emsu 25 ko le kanga na ba abonnés te mais bango ba banda YouTube kala peut-être bato ebele bakufa kufa etikala ega ba abonné ebele moi ba s'abonner maintenant na anglais moko ko emsu yo comprendre te omoni mutu azaka na ba abonné te ba 25 ba mask na biso banani ba Tracy Mbelenga omoni ba abonné ba landaka beaucoup plus mutu aza na vitesse
So ba vitesse yo ba biso tozana yo ko za déjà ba 200 000 et quelques. So ba ya msu ba ko leko msu liste ba to kenda kala wana ba komona bango tikala na page. Voilà, nous sommes arrivés à la fin parce que nous courions derrière les temps nous ont parti. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cet entretien avec nos 3 invités. Donc c'était du tonnerre, hein? Donc tout fait, tout flamme avec mes 3 invités. Berliv Ngamete Ngamangama, merci pour notre sala et mon terre Nabiso. Berliv Ngamete, combat n'est pas compliqué. Berliv Ngamete, pour pas tout ça, le Ken n'est pas compliqué, mais Berliv Ngamete, wana, batwacha ngokate. Voilà, tout ça nous, c'est la vidéo, na singana le komoko. Na mo comprendre que message te, na mo na ko fait le midado seka, yo pe mino boseki, bobi misi monteur ya cameraman ya Vincent. Tiens dans l'élément là. T'as face à Joe. T'as bien la filet quoi. Cameraman à Vincent Toulouse. Vincent refâché, yaka. Voilà, de retour. Et là on ni, je ne la pas là ni na on je n'avais pas. Tu as là na moi image à gramper. Azabe na image à gramper, et ça là qui confie nettement émotion mo boy. La image pena à grand pépé na donc on a mon partie comique na émission ça la pépé. Ça la rappelle moi bien mon grand pépé na mboga na bango kuna pe azwa succès ka ndenga za. Ya yo pena kofia bimisi boy. Na fulami hein. Afulami fort. Fulami ça va. Donc image on est salé on nga mzonga partie comique. Pour moi Kofi Aza meilleur artiste congolais sur le plan considération. Père wana niveau za nango nda sekarana biso na ba émission ndenga za na biso ebele ba rosa nango te et na côté wana nga mona amerita soutien na biso. C'est pas n'importe quoi c'est l'émission au télé pendant 1h20 minutes mais qu'on fait ça là on pas na biso. Voilà. Partie comique wana il est vrai en fait. Donc on aura sur le plan comique et puis tout le roi bien filé. Dans un vrai nabino tout le bas. Avec tout le monde. OK. Non mais Mike avec tout le monde. Non frère na biso azwango ka vie à valoriser kaka. Azwango teke asali yango po ya msu po na kodimne non c'est normal ande kona biso chaque mutana ndenge nzamba sala parce que côté la boy soki oké ko fungola ka batombi ya bato basi bakufa oyebate mikuya ya boga na village ezalaka te toza biso tout forme moko donc ça biso différence ezaka misuni ya nzoto ça dépend nzambe c'est qui compte ezaka toi beliling na yese toza biso nzo escalette donc misuni na yo ndenge koyela eye na ndenge nango donc mutaleka muninga na beauté azalaka na été vraiment ba créature na yé toi ndemo donc ba créature na yé très bien nous sommes arrivés à la fin même ba bibo bulwa comme ba bêtise na okaki kombo mo bêtise anani il y a nini moko non Kofi azonsi landry japonais zaini soda libindi moko ya Kofi Olomide siko kombo mutu yango na kombo na eti azawana bolobaka po ereke bolobaki yango po nani non aza bongo appellation na yango wana comment les années landry japonais soda libindi moko ya Kofi Olomide siko boyo ndo kanga magage alobika keno nini ya Kofi Olomide kasi nalinga ye moko pas répéter. Yo, pardon. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Yannick Kinia, Rombox, Yannick Kinia. Et puis Lionel Moubiaï, les managers, Lionel Moubiaï. Christelle Blanche, on a PC Bambote, Christelle Blanche. Madame Lydio Foula, mère Lydio Foula, salutations ce que vous allez. Christelle Blanche, on a PC Bambote, n'a pas nama. Voilà. Yannick Kinia, Joël Salambi, oui. Védangaï, Louison Mbata, Serpolé Lumumba. RDC Monte, ya Willy Moucheni wana prêtre Code Mboka, Végotier mascotte. Mais Mike, l'ingénieur de banque, oui. Olanda qui vidéo ça été ah bon émission c'est Nalanda qui yango oui mais to lobela moi facha lobia zo ya boto la kana ye. Bah polémique na bino pardon. Pardon, na pesa mbote na Fifi Mbese na kati ya Canada. Na PC Bambote donc merci vraiment la présence na bino. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro et d'ici là portez-vous bien. Au revoir. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.